MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Bon, Babolingo, certainement vous allez très bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu, la MIFA. Vidéo moi qui mis. Ah ok, salut. Et le lomo colonna sabata. Hein? Qu'est-ce que je raconte? Eh, Bible la lingala, on place mes mingai. Sabat déjà sabati. Samedi va bien ngoni. Ngola poso hein. Voilà, na lingala, samedi poso non. Boyo kangola bon. Ngola poso to baito robeta masolo ya mboka. Dona masolo ya mboka, nyonso est concerné mboka. Et à l'exception il y a basantu bango bazala mukona bango lobi basantu motewe c'est mukomili kolo lelo to beta masolo politique masolo ya art masolo ya football ya comédie ya nyonso etali mboka na biso to bani la politique. Je crois boza au courant il y a arrestation il y a ndeko na biso et Jacques Ndala Lisusu, même pas un an. Je crois depuis Ndala Ota Obimaboloko, ça va 6 mois à peu près, hein? Plus ou moins 6 mois. Et à passer, on a habité na benga on une esprit de mort résolanda Jacques Ndala, envoûtement et naoza na maloba, naoza vraiment na maloba. Tant on vient dans la bimi prison, asperger il peine non, ba bimi sakiye. Parce que Oazaki mourant, Bible selon la lettre et que y zongi, batumso a le lettre on les a plagiat, les lettres moi aussi comme maman kala bazong sarango et ndala zole la biso se la biso passe lettre on est azokufa c'est comme si na bala azokufa c'est comme si na bana e botika e bato mibeko balobi aza malade aza na droit au traitement mais elingi kolobate que eza obligation faut ba bimisa na boloko. Parce que bakanga qui na tina et ceux bakatela qui 5 fois ça 5 ans ce qui 1 an 2 ans mais lokola bino boyebi mokonza mboka les garants de la nation bakombo kimia era mo fachi be moula ko ça tenta les présidents les plus gentils, les présidents les plus costauds, les présidents tolérants, les présidents les plus tendres, on appelle ça ma besoin na public. Azalane moto oyo, de veut dire vieux. Et on va finir à fachi, va loba n'importe quoi. Ni on se va pour la nini trop bon. Oh bah français va loba trop bon, trop couillon. Fachi azalane moto malamu. Tant va poser kandala, ba ndeko na misusu ya ba journaliste ba ndeko plaider. Et ba avocat ba lobby ba tukuna ba misusu pe ba oya ko finga ba epe na réseaux sociaux ba fingi bomonaka safu ameli bangi ya lango ya sala ba vidéo mo bolandaka albimisa ba bilo moko ya grave kuna pe journaliste ya M23 perroquet yepa bamba biloko ndala e bazo bomandala OK bande obatika Jacques Ndala il y a pas longtemps 2-3 mois, plus ou moins 2 mois. Na comme les messages sur Facebook, na mona qui na wa comment tambola babeki. Na encourager quand je viens santé score moi mais ça va bien. Franchement, et ça li bien na CPL please. Pardon hein, concentre-toi. Zona soin na yo, m'équiper et zo soin ya famille parce que bato lela ki lela ki ozotika mwasi na bana ba mara mususu tika onam kota onam ta ondala bimé boloko je crois na sala vidéo bato balandanga ba yebi j'ai conseillé les vieux et puis ces vieux ozobi ma prison qu'ils ont traitement et puis concentre-toi sur ta vie zo soin na yo qui peut famille mwasi na bana zo ngandengo zalaka Luka ou vaquer na mara mususu parce que ba mambo on dirait yo créer le cas ba problème et a passer et a mawale loto yoki Jacques Ndala bakangi esusu siko bino bato boya ko finga bolo banini bino boya ko finga chilombo bolo banini bato bakangi bato maboma n'est-ce pas
sans raison balale balamuki to ke tchanda la maboko to ke na prison pona na ebite boyoka nanu diswaswa mbandandala so bawela nini to na sekanano to kana Denis Bomuke muto malobe bele alobi bele ame to chaka 1 minute pardon parce que na bo ba problème ba ma mususu ba tag ba kombo mususu atangia na ba bilo azo bimise na kota kuna te to kakara introduction tanga lobi mambo ndala Jakindala, tu es parti conspirer contre moi avec tes frères de Mbushmaï pour me finir parce que je suis Louloua. Je n'en vaux pas la peine dans votre pouvoir à vous, les Balouba, où nous sommes agrippés jusqu'à l'humiliation la plus totale. Aujourd'hui, tu as été rattrapé par le karma. Choeji, Chakaji, Chamodekai, tu es parti avec mon nom pour avoir 4 millions soit dit. Au Bimi, tu contactes les gens des M23 pour aller là-bas. Au lieu de partir directement, tu commences à chercher d'abord l'argent. Ouais, moi, la cupidité, on t'a attrapé. Non, ce n'est pas que, c'est qu'ils disent, oh non, on a suivi son téléphone. Le Congo n'a pas ces matériaux-là pour suivre les communications de quelqu'un que personne ne vous trompe. J'ai été dans le système, ils n'ont pas ce matériel-là. Ok? Voilà. Bien, vous mourrez bien. Cette fois-ci, je vais voir sur quel nom tu vas t'agripper. Au moins, tête sous. Et le tête sous. En ce 7 mars 2000. toyoki pe basango ya telefone bakuti ba message soki ba conversation na telefone na yo chilombo wana kuna to koboma ye to kata mutu wana monene na mabundi selon Denise alobi ke loin de là et na mamba telefone ete eza batu na ye monde batu ba trahir ye bafundi po asali nini mbongo ya mabe tolo ba mbongo ya mabe to kolukango à tout prendre à mabe. Moi je crois que kolukango à tout prendre à mabe. La Bible dit l'argent les racines de tous les maux. Parfois ça passe bon les vies après boloko c'est normal, c'est clair que azaki na lo côté et il faut kolukango vie mais nzambe na bomo e mambo yo ngana ebite tala. Politique e koma nango cop. Sikoyo. Na place à kobichaka na ba risque, na ebite wana eza selon ngai ndala yebani ndala aeno ndala alobaka bien papa wa journaliste ndenge obimaki wana otali gauche otali droite otali kolo otali na se so olukaki ata bamasta na yo to bandeko na yo oyo boyebani bosolaka bien bozalaka na bango na kati ya bama toke musika te même Tiani Peter Tiani osoli na ebisi mutu nanga na odaye kotsanga na circuit to pe na couloir ozanga 2000 ozanga 3000 na ndimite wana ngai selon ngai lelo ba Tiani bazali na bango mayele bamoni musika ba pesa ba réseau ba monaki ba pesa chacun est libre à se positionner aza bisiko ya zawana mais na ebite franchement. Et ça, moi, ça me fait mal, Comment on a été major via comment il nango. Ndala mbel homme. Botan de vienga koma. Banda koma muto ya bokoko. Likolo nango. Aina kokota na lisanga ya banga ya bandoki. Bato balingi bolamu ya mboka te. Pero luwa zo bunda na musika, Sikobota le londa la zongi boloko. Dites-moi la suite. Habite Bamba musubalu ba makilaka diombo mabe. Pardon. Na no préparation na ke Kongo na yeluka ve Jakindala na yambise Yesu. Na yambise Yesu na oma ko encadrer. Nzambe mtabongo sa motema. Na yebika alinga changer. Azonga bogar ndinga zala ka l'époque mo sela Nzambe. Mbongo liya nango après. Ce que comme sous ma mbo nzamba yokeleka ma vraiment na ebite na loba nini franchement moi ça et ça linga passer
Ça n'a pas trahison. Trahison. Kaba bato na bango ba fondie. Ba lobi nini. Ba bimisele ba prévenir ba argument nini. Pesi pas c'est pesi mawa. Puis na pas. Boto bande ko baba lingo. To ba ile to beta masolo ya mboka politique nyonso bon. Par rapport à tant qu'on essaie de te mais tout ça effort tout migroloba oyo to koloba. Les amis, vidéo on fait ça là depuis je dirais plus ou moins un mois passé matin nos raté. Mais bon, comme opportunité puis ça mito le masolo politique to beta masolo. Bane batindele nga ba vidéo, batindeli nga capture ya compte ya ndiko na biso Denise Mukendi. Oh bah na kombo Denis di Sochua. Mère, qu'est-ce qui se passe? Na binini. Oh, mais di Sochua yara ko tumba général John Chibangwa wa ne passé awa. Et abimisa marambo grave bela loba et umelate. Bakanga Chibango quelques semaines après, quelques mois bakanga Chibango. Mais comment se fait-il lelo di Sochua akekocha profil à John Chibangu na TikTok na ye atia mona moko ya ba chaîne na ye ya YouTube et du coup abani ko défendre Chibangu. Bani on a continué na compte je crois ezaka ke so ko continue na compte ya Denis di Sochua bokuta atia ngutu tina story. Bokuta profil à John Chibangu nini chaîne moko ya ye ya YouTube parce que ça on dirait ba chaîne en moins belé et na auto vérifier siko. Bon, mon photo à John Chibangu à l'attaque et l'ambali puta, bachelo nga fachi. Et ba vidéo à Denise à défendre John Chibangu. Plus ou moins un mois passé, ça c'est moi ba vidéo moi ebele. Ma grande di Sochua, tolinga ro mingi mama, mais tika blo makasi. Ta mo on ezo koma, ezo sila rase ko sila. Shakindala, kala te ngomso la le la mu ivoye bi masote. Et à part ces amawa, Denise lelo yo défendre Chibangu. Na mambo yo bimisa ke lobby. Il y a pas longtemps où tu se moquer na e awa. Ta va transférer ke nandolo. Ou salagi vidéo zo seka. O se moquer na Chibangu. Au lobby, o se rassurer ba kotsa diamba te na prison, ba kotsa pe ba cité. Parce que yé ba yebié, o se rappeler. Lelo yo défendre Chibangu. Yo sepelaka bakangi Chibangu te. Omoni culpabilité place ennemi ouais. Motema mabe futara te maman. Mais au futara tôt ou tard. Nzamba agiste. Denise a reçu la photo Chibangu et défendre Chibangu parce que à se senta qui est culpabilisé, à se senta qui et par rapport à ma propos bimisa, ayebiki aza moko ya ba raison. Topé à cause ba kangela général na ba mamba loba na ba mamba bimisa et lelo Denise osa ko minimiser l'affaire. Nana ngo ebite ke lo eboma mokili o ezambongo na mwasi. Tango yo banako ya ko loba ke basi nyonso basani nyonso mokonzale la yepa ke na kolela ngo. O bano zongo lo moke. Pona yo ezelo gravité. Pour le leur minimiser ngo. Bien que mambo loba ke beleza ya lokuta. Lelo bandeko Denis di Sochua bengi Chibangu le nôtre. Alobi c'est parmi ba généraux ba défendant mboka. Ba généraux oyo ba sali Congo za la Congo. Ah bon? Yo finga Chibangu lobi. Oloba yeke attends bandeko bozela na tshela bino juste. Ils ont bouffé. Aujourd'hui, après avoir arrêté le nôtre, le général John Chibangu, le général Bomonda, il se permet, comme d'habitude, comme un pyromane, d'aller chez nous, d'aller tâter pouvoir. Est-ce que le feu a bien pris? Si vous êtes les bichets là, moi je refuse. A continue kimboa boyo ka kimboa te bandeko. To chana mupanzi. Mshiko ba video eze bele ba ne obolanda ki. Denise alobi ke
photo moko tek photo moko poste moko ya montage bamontaki balati Tshibanga teni bazo destituer bazo dépouiller bazo longola ye bagrade mokili mumba etambula mokili mumba bato base moke na bato mosusu na présidence base moke baseki balobi aza sous généralité balongoli de la gloire na soki na nini bando benga l'humiliation bato bapage baposeki bacheki partout bato bazosepela bazoseka congolais kanda asepelaka na malere ya motu Denis ayaki alobi ke ka ndenge ya na bainformation na ye azwaka wana ke aza au courant bazo condamner Tshibanga à mort abima boloko sute non seulement abima boloko te ba condamner à mort nde loko esalaki culpabilité yango wana yaki aya défendre Tshibanga parce que consciemment elle sait que mama loba kosa azui a tche ba photo Tshibanga partout pour défendre John Tshibanga nzamba agiste nzambe azagiste na oloba mingi te mais na lobaka si Tshibanga est coupable abima boloko te mais so aza non coupable abima parce que nzamba agiste loba soki ezali pa na nzambe pa bato te faites tout ce que vous voulez complot kindoki kiseki nganga diabo bosala nyonso nzamba na bomoi agiste Denis ce soir lobi ke bazo makambo bakangela Tshibanga za nyonso balobaki te eza mamba lokuta eloko bakangoli Tshibanga c'est une histoire de fesses bolimbisa aloba ngo mentionné on la vidéo on a beteli bino funa lugana beta on les sous faute de tango nga awa ezate mais Denise yo evite que moi si na mbongo mute boma mokili tant yo robeta masolo wana obano mona gravité na mote mais yo lo bazo amonse mayeleti bo bando peser mambo bando lo bateke za mambo grave ya minene ya serré o ko bomisa mutu obando réaliser te obando yebate ya passer za mawa ya mawa za passer lelo Tshibanga so abimbolo ko bon yo déjà sonyo teka ozo pe un jour courage à hôtel mon cœur luka yo pese mbote to so kutene na nzela ancho dino yata ozo ata sabo na sokoto ya mawa eza pasi bano na se réserver na loba mingi te mama na automona vidéo mo Denis di Sochwa ça veut voler bisa mona tchela bino wesate parce que générique du début à la fin nini dano nazo seka Denis a se moquer na di Sochwa nini quand Denis ayo ka ne sonité na habité so pesa ki voice certainement ko sala yemo mta sala ki pour ya bomba na été a mema ki so pas foutre le mon bal mon billet ya Dubai parce que mikolo ba konje comme Dubai batombo on est ba Denis di Sochwa comme à Dubai oh a sepel na Macron mo bwana kino wana Dubai a futela ki mon bal mo po ya zo ba Macron e biso so ebeza na wa bomba te biya Dubai po ke sepeli sai ba ebeta na nzoto tant ba ke kuna biye ke mai na mbongo kabela ki soki $2000 soki combien asali eloko malonga te et ça awa vidéo en ezali awa malheureusement ça générique du début à la fin moi na tchela bino ça te mato y passe talaka dano non ce que dano na zoloba azo sika Denis en même temps a beti voice so pesa voice so pe vidéo ya Denis ninga zo lela ninga azo loba na mwana mobile ngo wana asali eloko malonga te bien na ya pamba mongo na ya pamba Denis omoni Mampuye mantin keme betue oloza la ta reconnaissante mama quelle ingratitude yo mto ya kokumisa la biso zo ba 12 ku o sepela okoma na nkembo sikoyo oloza la ta reconnaissante ya ba 12 ku quelle ingratitude oyo kosa ya 12 ku makambo po bakanga ye baboma ye sikota lelo ko molela tala ba mampuye na ba nkema bisike ko mo mema yo mawe eza pasi photo nzambe na bomo nasana longo mboko nasana bimamboko nga nasabo bala bimamboko po poto na stress moko mama mikolo ba romunde bazoba
On est bana Mikel Nicolas stress. Nicolas Bankema, oh mon Dieu, c'est pas possible. Dans son Congo. Dans son Congo. Denise, falo kanisata 12 coups. Nzambe, lelo zuba futa chibango che partout. Di social yo, muto finga chibango lobby. Mokili yo na monite natangi na histoire ya monde na monite naluki na yemba peut-être osé pour passer Seigneur, je n'ai pas pris non plus entendu parler oui encore la yo Yesoué même dans le domaine ya sorcellerie nationale atana yo international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mopota kufa se kwa lokola yo Yesoué nanya voyage a lokola yo tanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekulusu ponanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesoué nzambe moneno kitana olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesoué ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe mokotea kokani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali konzi oyo esimba bomoi na nga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evangelo na yo yawe mabele nyatelo na yo ozali nzambe ozali nzambe mokote lokola yo nzambe na ngoya olatike movanzi na bosantu ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe popa Maintenant tu m'as rendu intouchable Maintenant tu m'as rendu invincible Naliwana yo tokomine la santu Lise kwa na yo tokomine balongi
métamorphosé osimingo sambwe maladie na biso olingo bebi naza toxiqué grâce à lui. Tango akufi badepsine balobi keno akosekwa akonzamba bakristo basekwa alors ko bafacilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda otanga kolamuka abimaki lingala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato na bakoma oyo biso toliaka ngulu te o milimo mobe ekotaka na ngulu so bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kolinga sele mpo na nga na yo